okoki koboma papa archi ozolanda mais babomi mission te babomi papa archi ndenge aza wana deja kasi koboma moto eza ndeni koboma moto eza ndenge nini yango wana esengo na bato nyonso oyo bazwi grâce ya kozala pembeni ya papa archi mais comprendre te mais loko na oyebisaka na Congo mobimba comprendre que la mission ozolanda le portion le pouvoir ezala likolo na papa archi Dieu me l'a donné donc na continuer sikoyo lit wana na ye sikoyo na kati na défense wana ya sauvons le Congo mon pays Coutinho Fernando l'archibishop na senta vraiment bolingo wana envers notre pays ozolanda et quand il prêchait avec amour ozolanda donc je peux dire que nazali pe moko ya bana puisque l'esprit ezalaki katina Coutinho Fernando, c'est-à-dire que c'est le même esprit que Dieu a déposé en moi. De combattre Coutinho Fernando, le lobo sepeli Coutinho Fernando a commis na ba déformation na nzoto ba mouvement wa bande ko sala moya sala ngo lisu ezate moya akende lisu pe plus loin ezate Nathalie Coutinho Fernando oloba nebiti c'est quelqu'un que je n'ai jamais connu de vie comme ça. C'est juste quelqu'un que je voyais toujours à la télé. Même que Nathalie papa archi, oloba maloba musu e mozo ki mananzoto e moko papa kana nabiso na lelima mi se tanginga. Temps de la parole. C'est le cher. So moni moi ça zozonga toujours non te famille nanga c'est quand a problème à lien. Et puis na sorcellerie inconscient. Pour azalaka toujours et puis Marie de la kata moi ça bomara mobile ba division kota da bomara mais ça comportement moi ça mangala mabe ozolanda mais et pourtant zamba bengi moi sita mobile pour bazala esika moko famille oyo basi ba bomela bango mabala et pas ba grand frère et pas ba koko ba o tout batikala na sima babala te na ebite sokozo comprendre constater la famille ozala ke mwana na bango ke libala bakenda bazwa mwana soit ba pesa mwana ba conseil ma bete mobali wana te boma tika ana mbongo te bwakisa moni libala wana soka ke kufi na famille ya mwasi ba otu ba tikali na sima ba bala te Temps de la parole. Mais la bino boza branché na Paris, na Belgique, on a vu le professeur Kinshasa na chaîne Kava moko bolingaka et pas ya passer abi autre ya maye moko loko l'invité to me reçoit moi makambo belé ozo que c'est passé à na ville province ya Kinshasa to yebité eza vraiment dina nini ozo mona ba mabala et belé ezo melate ba mabala surtout ya ba jeune ezo melate au monde ezali 6 mois 9 mois une année 2 ans et puis et kabwane pourtant mobile ya bundi na mbongo ya pasi lelo ya vie ya Congo akangisi muke aye ko bala mwasi au monde na libala na panzane pourtant na tango akala ba mama na biso basala ki ba 20 ans ba 30 ans na mariage au monde ti balingana mobile na ba bala ni ti ba kufi longo mais lelo komi mbilinga tozo ba peto komeka ko to ba sujet mo belé passer la bia na système ya sauver le Congo ya archibishop Coutinho Fernando pourquoi zongi si sous boule wana parce que boule ngo lala passer Coutinho aza en vie mais alembisa marango si la passer la bia ayena ngo sous pa ko pesa révélation azui pona mboka ayena révélation nini nzamba yebisi nini nzamba la kisi nini passer la bia bonjour. Oui, bonjour mon frère Dani Chinkela et puis bonjour aussi Naba très chers abonnés et peuple de Dieu Bolanda Biso partout dans le monde. C'est l'évangéliste René Abiri, pasteur de l'église Mei, mission évangélique d'intercession internationale. Donc to bengami pona ko panza sango malamu et voilà pourquoi nous sommes là. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Alors c'est le temps oyoyo sengeli na biso ba évangéliste René Abiri to telema pona ko sala musala nzambe na lolenge oyo esengeli. Donc vraiment un très grand merci Nayo et puis un très grand merci aussi na bato pe bazota la biso en ce moment. Merci beaucoup pasteur Abiri mais l'autre ozomona ba couple belé surtout ya ba jeunes mariés bazo melate na bolingo au moins mobile ya luki mbongo abali mwasi na ye mais au moins après 6 mois 9 mois une année 2 ans ba panzani to yi bazala susu te oka mwasa komana mobile musu mobile pele ya komana mwasi musu e zala dina ni
Bon, à ce qui concerne le problème, il y a couple. Monsieur cause à la liboso, il y a le comportement. Il y a mis balé cause à la rapport sexuel, c'est-à-dire ceux qui mobile azali incompétents, peu moins si peu, azali peu mal propre. Il y a beaucoup de choses qui est lié par rapport à ça. Monsieur ce pour moi na mobile attend sur une femme de nuit. Aux Hollanda, femme de nuit na obando côté c'est dégoût, obando se comporter bien envers mobile et sengeli aya aleka na délivrance. Moi si peut s'occuper déjà sur mari de nuit, surtout il y a moi ces alara mabe. Au moins na mobile le roi la moi ya zalara te mari de nuit le roi dit que espace éthiquement libre. A obanda roya air alingi. Aux Hollanda tout ça là pour azalara toujours et puis mari de nuit la carte moi ça bo mara mobile. Ba division kota da ba mara mabe. C'est ça comportement moi ça mangala mabe. Aux Hollanda. Mais et pourtant, Zamba bengi moi sita mobile pour bazala esika moko. Pour libala ezali honneur. Yo moko raisonner kande batu ba sepelaka. Ne batu ba melara. Imagine toi que na batu musu ba melara masangate. Le rôle là ba Vanessa Tonginda. Amelara na masangate. Mais comme si on a fait sa mariage be accueilli Amélie Masanga. Vous comprenez? C'est-à-dire que eza ba émotion, eza ba sentiment, eza ba plaisir. Imagine-toi que libal et ça là que batumusomo na banzo lela. Oh, les combat. Vous comprenez? Maintenant au côté na katsa libal on commis après 2 mois 3 mois batu bakabwani. Aux Hollanda. Donc comportement ezali wana pour jouer na kati moi si musomo na ba caractère amabe. Et balaki ba fiançailles abomba ki comportement. Aux Hollanda, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Aux Hollanda, Dieu est contre ça. Yangwana na tangu ya fiançailles, pasteur et sengeli koye ba ko préparer bandimi malam. Côté ya bango bo solo sur le lengeni ne sengeli bazala. Aux Hollanda, ba koki koye banana noté avant le mariage. Aux Hollanda, tout rapport sexuel avant le mariage est une abomination. C'est un péché. Aux Hollanda, de oyo tout asala yango, c'est-à-dire que vous êtes sous ba fiancé. Au cours si pasteur logo la ba jewana na komo monongo mikolo. Au moins na sœur na frère ba balana, frère déjà tu ba benga ngo masuwa na mai. Na bide so oye bien. Ba benga ngo masuwa na mai. Donc nzota mutu boko misango masuwa, donc na conteneur ekoti na kata mai. Tu imagines un peu. Au moins na ba balisa mutu na église, aza déjà na zen. Oh, c'est mais tu as dit que mariage, donc déjà l'introduction, au moins il y a une introduction bandit dans la Kimouibi. Beaucoup aussi dans nos pasteurs. Pasteur Azo Bati Sabi, c'est nous les femmes, or que sert déjà à dans un système. Bah combien on a traité au Sobanga non? Est-ce que vraiment Moutako Banga Bando qui a ma famille? Et oui, bah Kanganga Mabota, n'a la té mais non. Aux Hollanda, Bible le dit si quelqu'un est malade, à kende komona ba ancien, ba reprier pour naïe. Yana ba tumusu bazala bazana ba maladie à stérilité. Oye pa nanga pasteur abiri to beleli nzambe mabote fongwami. Aux Hollanda, mais eza problème ité, il a teke loko ke muta banda ko banga lo wa lelo ba jeune fille. Te na mi bote la déjà vana kota mariage. Non. Aux Hollanda, il faut au bota na kati ya mariage. Elengi ya makambuana ezalaka nde na kati ya mariage. Déjà libanda déjà donc il va sali déjà ba système marambutu esili. Et bon na kati ya libala, il y aura plus à manger. Il y aura plus à manger. Yango soko mona siko mobali awanda soko kende ko luka wana siko komi impudicité. Mariage et baby tina lisuba zala. Obi kezala ba couple musuba fandaka. Nzoka mobali déjà pesa mwasi mu Congo. Mwasi pe déjà ba pesa mobali mu Congo. Na yamba déjà famille moko boye na ba prière. Natali mwasi pendant que na bando mona mwasi Saint-Esprit fongolinga misu na mona mwasi azad ba mona mwasi na bomoto. Ana katsa ndako wana alambaka pe mobali pa bimi musala ye pa kuti pe mwasi azana alie pe menga na omona mwasi na katsa ndako te. Oh na ebise na bi mama nde na omono awa nde batutu bomono na katsa ndako. Mais moi je te vois pas dans cette maison. Na omono na lupanga famille na bino abendinga pembe na bite papa marambo lobi oko cité poto fandi na mobali tellement que na accumulé trop na zelake ka erreur mo beka ya mukie poka toka bwa
Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Il faut vraiment avoir beaucoup de la sagesse pour gérer les problèmes de couple. Pour maramba ba couple so sali ba jeter na yo moko pasteur okendo pe sa conseil. Opelisi sous moto. Et comme que pasteur agi na gisongi songi. Or que pasteur agi na gisongi songi te manque ya sagesse, manque ya Saint-Esprit. Ozolanda, il faut que yeba ba problème. Le la couple musu na yamba. Papa na mama balali na mbetu. Ozolanda. Mari de nous ya koti. Oh babande da ko combattre déjà maman depuis kala. Mobali ya buto koti na katikati ya mbetu. Mobali balali na mwasi. Baba ndela ka mutaso baluka na mbetu mobali asutuka ka be. Donc mwasi alongwe na mbetu akoye na mabele. Donc esprit e koti na katikati na bango mibale. Ce sont des réalités qui existent. Jésus a lobby que cet genre de démons, c'est-à-dire qu'il existe, puisque Jésus était, quand il y reconnaît papa Langai, il faut beaucoup prier. Aux Hollandais, surtout couple, il y a un Jésus a fait cet exemple. Alors, une maison, ndaku oyo etongami likolo na mabanga eza difficile pe koya mais kasi otongami na mupepe tangu mupepe ko tangu otongami na mabele soki mupepe yosani okoya na facilité ozolanda yango no moni ba mabala ebelo zomona ezali construit likolo na mabele ya construit likolo na Jésus te. La première des choses bakosana nous pasteur soko landeli bango be banda da ko kende da ba hôtel ba esprit banda ko ramasser na ba hôtel bango ba yebi yango puisque l'esprit démoniaque combattaka toujours la paix et olinga bozala jamais na kimia mais on comprendre que bolamuki bo na tongo boy moi si azali na bolala ki na problème te mais bolamuki na tongo moi si il m'est échangé esprit démoniaque ozolanda donc ezala biloko sengeli ko bondela mingi donc ba jeune couple o bazoya avant ya kobalana premièrement il faut ko luka Nzambe pour sambela Nzambe serviteur ya Abraham avant que de kozwela Isaac moi si il a prié alobi Nzambe sunganga na voyage o nazokende ozolanda mais toi tu n'as pas prié obimika la kibuluki lokola Samuel amoni Eliab aganga lobi non certainement celui-ci lokola lelo batebele bazwi babali basi à cause ya corpulence ya mwasi ozolanda atali a mwaso ngazawa par rapport lokola ba sœur na biso Marina Tonginda atali bi alo la sœur na biso Marina Tonginda la kitoko abali e po mona ka eta muso lo kwaza la propre lo kwa la bien ozolanda abali or que ko bala mwasi te po la propre oui eza parmi ba qualité mais mingi il faut demander la volonté de Dieu ngana zala contre bato baboya yango. Moi-même j'en ai vécu dans ma vie. J'avais voulu m'engager dans une relation qui volonté Nzambe te papa. Le temps de Dieu arrivera. Vous comprenez? Le temps de Dieu arrivera. Le temps de Dieu arrivera. Donc je pense que na répondre à la question, il faut vraiment que Sambe la makasi. Ba couple o déjà pe ba balana. Ba koti na kati ya mariage, ba zomo na solution to pe kimiezo zalate. Et lo kwa liboso ba kende ba leka non na repentance. Ozolanda ba confesser que non ba banda ki d'abord bien te. Avant ba kota na kati na mariage, ba respecter ba processus tendenge zalaka. Et zalaka pe ba porte d'entrée à monde de ténèbres et kotara. Déjà moi si nanu mobala chola ndako to ozalaka lokuta wala lokuta. Diable pas tango da prison break. Puisque l'homme doit subir ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Chaque réaction est à la effet nango. Yo avant le mariage bande ko yiba mobali mbongo. Ya loko lokoti si déjà 2 mois ko yiba. Siko mobali siko razu a tuer na katsa ndako bo comprendre te mbongo zo bunga na ndako. Avancement zo zalate. Yo moko mwasi mobali so razu mbongo apesi yo. Ozu mbongo wana ke nango ambiance na ba camarade na. Ozolanda. Donc c'est un peu ça. Donc bande ko faut sambela Nzambe domaine en mariage, eza domaine moko où ezali en Nzambe. Hein? Eza domaine réservé à Nzambe. Si tu ne sais pas comment chercher la face de Dieu au sujet du mariage, okukuta na ba conséquences ebele. Lokwa ndeti lelo to fongola ka parenthèse ngombala moko.
ozomona bamusu baza abalani na mwasi lelo après 2 semaines mwasi akufi. Ozo comprendre batu baomona ngo kaka boye. Or oyebi te que femme de nuit, mari de nuit, ce sont des démons très méchants. Babomara nga kutu na yebi ser moko boye mibali bakufa 8. Ozo comprendre mibali bakufa 8. Ye moko pa ye barate pourquoi ba mibali bakufara ezate ke o poison nini be. Il y a un esprit en lui pour ezaba esprit moko très jaloux. Imagine-toi que les esprits qui étaient na katia fou de Gadaréniens. Vous comprenez? Les esprits là étaient pour résister contre Jésus. Mais le maître, pourquoi es-tu venu nous tourmenter? Pourquoi nous tourmenter biso? Il faut tika biso tozala. Vous comprenez? Surtout dans l'acte des apôtres, il y a des esprits où il bêta batu. Ceux qui ba esprit Bible les ont reconnaître que ba esprit et bêta batu. À combien plus forte raison femme de nuit, mari de nuit, les a ba esprit où memara. Au comporte boalana moi c'est ndako libala moi c'est ata sokoli mapeka solo. Munoko solo ata brossé. Vous comprenez? Mais aux hommes, il y a quand même mal propre, ma présence, ça va sentir parce que ça esprit démoniaque. Et bando combattre et lingata fanda nesika wana. Et bomara même musala mobali et bomara ba relation. Pour ce que mobali pas ali pena. Ce qui mobali azali na mari de nuit. Alors peut ça moi si nebe infection. Moi so comme non sonné zalaka pour nous rechasser. Moi so kozolo comment be dégagement le roi ba kambanyoka. Ozoka mais ça ba biloko moko be ebele. Et ça be esprit moko la très jaloux. Et bomaka et pambolaka te et frenaka et puis un abasi mususu bazwaka pe sou bazemi ya mari de nuit wana pozemi ya mari de nuit ça la 15 heures du temps. Yeah. Zemi ya mari de nuit ça la 15 heures du temps. Donc après 15 heures du temps moi na botam. Après 15 heures du temps moi na botam. Ya moko mona ba jeune fille ya lelo ba komi baza mo mabumu minene. Ozoko bazopota en désordre dans le monde spirituel. Voilà, maintenant il faut beaucoup prier. Tobo mabana après ça ba délivrance moko de Jésus le bien ce genre de démons papa il y a des démons vous saurez quoi il faut que pas mêler la molimo wana ce qui est petit katina moi si katina bana esili ozolanda donc il faut vraiment beaucoup prier pour poto la marananguya makila na Yesu osambela ka toujours biso to na Jésus to na sacrifice mo te to ko sala mama na nga papa na nga pona ba situation oyo na sengi na nga yo te ke o tindambo ko te nga na za travailleur du boss. Je travaille pour Jésus-Christ ozolanda donc ba soin na nga makambu na nga tout Jésus-Christ est mort mais c'est que moi je peux que vous demander zala na kontima et puis vie de prière ozolanda puisque femme de nuit mari de nuit ba kokaka vie de prière te akomemelela obolemba le sambo pour dire que plus au sambela plus lui il ne sera plus là ozolanda. Donc, tout fongola yango vi que peut TV Zangonga donc ça va. Merci beaucoup pasteur Abien toujours mon ami na kati ya ba couple ba famille pe balingi trop ko s'ingérer na mamba moi na mon couple ko ti benda au moins ba famille à moi si ba komi ko intoxiquer moi na bango akabwana mobali wana ba famille pe za ba pa na kati ya libala. Bon déjà mobali de so bali moi sinaye c'est-à-dire que ba komi une seule chair. So moni moi ça zozonga toujours non te famille nango te famille nanga c'est quand a problème à lien et puis na sorcellerie inconscient ozora pas il faut look aller à la délivrance ce qui peut moni pe mobali pe yo de jour balana na moi sina yo makanisi no ezala kaka petit frère nanga na mboka leki nanga oui to boy te baza famille faut sunga ozolanda mais yo obandi fi na tu dois te concentrer mboza la na 4 makolo malanda nzela moko ozolanda c'est-à-dire que na côté wana il y a aussi un problème de lien bien sûr que baza ba tout ce qui ke likambo ezali ba kokipe ko benga pe ba parents o ba pesa bango pe likanisa malamu mais famille ce qui ke ba komi ko ya le kwande tin intoxication ya ke mwana na bango tangu ya mwasi aboma libala nini be wana famille wana ezali maudit de la part de l'Éternel et puis on constate ba famille o basi ba bromela bango mabala et pas ba grand frère et pas ba koko ba o tout batikala na sima babala ate na ebite soko comprendre constater la famille wezala ke mwana na bango ke libala bakenda bazwa mwana soit ba pesa mwana ba conseil mabete mobali wana te boma tika ana mbongo te bwakisa
moni libala wana soka ke kufi na famille mwasi ba otu ba tikali na sima ba bala te ozo comprendre puisque oyo zo sala yebete za la retour na yango ozo landa tangu yo bomi libala ezali institution divine ya Nzambe yoko kabolango te ozo landa mais tangu yo famille pesa conseil na ndenga malamu yo tali lobi te kende nango boye boya ye lokola pas ala ne boga est-ce que libala eza pona mamba boga so to bito bandokota na bandako ba femme mariée na ba homme marié yo okuta ba boga nga kutu na célibataire na likino ba marié belé nanu na beauté ozo comprendre aïe 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 ozo comprendre di chikela yo pende oza boga ndeti ba papa nanga bazana ba boga ndeko na biso azali awa maître na biso awa boga même ane marié te de maramba ko bala etalaka te ko mwasi aza kitoko otazali nini boyo nini bete eza maramba motema maramba confiance et puis ba papa bo pesaka pe ba mama pe confiance ozwi mbongo a salaire pesa mama ozolanda mama pe outi mama pe auti koteka mama pe outi koteka Zambongo nyonso pesa papa eza bitumba pesa te soki mama boko pesa c'est kazala mobali wakenda ko dépenser c'est ça le problème donc puisque tout boule et boule car le monde est boule on doit bouler vous comprenez donc ça dit que mama peso ka teki akangisi bambongo na ye yaka na ngoto chérie le journal ngale mobulu na sali kaka 200 000 francs mobali pa kotala o sali kaka 200 000 tes problèmes te moi c'est dans zwata 50 000 bakisa likolo po olakisa ki mais tangu yo po olakisa o moni te que problème osoko pa ba mama pe lelo baza po netité et puis de papa ba ko que ba vérité c'est belé ba vérité c'est belé bomana ba vérité c'est bomana pas ça Nzambe kaka yemora yebi na pesi mbote na Paul Schengen musakoli depuis Londres mutu na ngai Paul Schengen na kati ya Londres na pesi mbote Paul Schengen mama mimi mujeka na kati ya Belgique ya pe ba mbote ya trois ngo Céline Mujeka toujours na kati ya Paris na pesi pe bido mbote mama Grace Lumingu na kati États-Unis d'Amérique moko ya kamaka muju makingo bende na pesi pe mbote ya mingi Dani Bokombe mutu na ngai Dani Bokombe tsunami voilà pas sabiri mais ceux qui le ba famille ezokota makambo oyo ba couple ke baka bwana ba retemeni ne koya pona bandeko wana bakota na makambo so na bango eza Nzambe to mutu so déjà balanya komi na part ya Nzambe yoko imaginer mutu andimi bala mais ana mbongo te asali confiance na Nzambe Nzamba sungi azwi mbongo yo siko mutu adolenge wana atomoni yango la Bible zo ba chercher la paix il faut éviter que participer na kati ya destruction ya mutu il faut éviter ça bana na biso bazo bala lelo ebele bazala bango inconscient loka ba Aurélie bazo linga batinde na libala ayebi na yata makambo libala te inconsciente so era kokende kuna na libala ayebi ndenge balamba te ayebi nde basala ale ba mama na biso to la ba ke ko dimise na kati ya libala bima na libala wana yeke ko linga pasteur encore biso ba pasteur pe to sambwa na biso escroc aventurier muyibi bata ba faux prophétie na biso yo biso ba pasteur papa ngakutu déjà kutu mobali mobe déjà landanga akutanga na nzela to swana mwasi na balobi ngai pasteur ko solola na mwasi na ngati OK eloko pesa na ngote. Merci beaucoup Pasteur Biri tozo beta toujours solo na pesi mbote na boulangerie Clara Mabialo la dame supérieure maître Dieu bon retour na kini mais to beta na solo ya Sauvo le Congo lelo olamuki na tongo olingo zongi sapena masolo ya papa Coutinho Fernando za pasteur aujourd'hui wana. Bon en fait depuis bon mois na ngai ndena bandoko la puisque nga naza prédicateur teke oyebe ba cotisation te depuis kokola la nga na ndako nazala ki so Coutinho Fernando otea asali mouvement bout nga pe mona na sali mouvement donc c'est à dire que c'est quelqu'un oyo ngai vraiment na linga mingi ozolanda nazwi vraiment moi ta mingi ya ko observer papa Coutinho Fernando ya liboso alingi na mboka na biso ya liboso
c'est un homme aza congolais pe alingi mboka na biso, puisque il y a des autres personnes à congolais malinga mboka na biso te alingi mboka na ete, il préfère akende ailleurs akeko bimagran ailleurs que de faire des choses dans son pays. Coutinho Fernando l'archibishop na senta vraiment bolingo wana envers notre pays aux Hollandais, et quand il prêchait avec amour aux Hollandais. Donc je peux dire que nazali pe moko ya bana, puisque l'esprit qui katina Coutinho Fernando, c'est-à-dire que c'est le même esprit que Dieu a déposé en moi aux Hollandais, puisque Coutinho Fernando n'a jamais cherché le chèque de ces pays. Na fandi na zuita kolanda ba vidéo na ye na landi procès ya évangéliste Coutinho Fernando na kata prison makala, surtout dernier message na ye. Aujourd'hui là ba te belé bazo vivre mais ba comprendre makambo Coutinho lo barate belé ba comprendre ngote aux Hollandais. Cet homme il a subi des choses, bakosele makambu ya ba arme, bakosele makambu ebele. Tout ça là pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu trahir la République. Lelo ebele ya l'église au monde na ba construction ou échanger ebele. Il y a des messages au ba prédicateur lelo bazote ya et commis hors sujet. Ba tenga misi évangile, puisque lelo ba pasteur ba commis topé bazali lokola ba utile ya utilisation et politique et comme ko utiliser au Rwanda, politique ezali ko utiliser ba pasteur, politique ezali ko utiliser même na ba artiste musicien, même pona ko sala ba mabe na ba mboka mususu ba utilisera mingi ba pasteur, ba utilisera pe na ba musicien aux Hollandais. Maintenant l'archibishop Coutinho Fernando, il a été contre cette instrumentalisation. Aux Hollandais, apôtre Paul Azolo Balabisonine, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile et je n'ai pas peur. Tant que vous avez apôtre Paul, kokende nambo kawana te puisque ba bomayo. Apôtre Paul a lobi non, bangate ba bomanga. Aux Hollandais, au contraire, non c'est pelana kende kuna puisque c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. To bengami pona côté la vérité, to bengami te pona kozala exploiter, utiliser. À quoi nous servira pour gagner mboka oyo? Vous savez, l'archibishop Coutinho Fernando, il a été trahi aux Hollandais par de certains hommes de Dieu aux Hollandais. Oyo baloba ba n'importe quoi, oyo ba se permettre kozala ba canal. Papa, faites attention, ne touchez pas au loin de Dieu. Ngamoronde nazawa avant na bande komindi maté tant mususu po de fois alara est-ce que nga vraiment rina birina na nzambe, mais jour moko na se retrouver na la na problème na bisi nzambe ti toko ma 13h nga ya ta no mbongo te mena zwa quand même na biso kandenge na loba ndenge pe esalema. On ne blague pas aux hommes de Dieu. Quelqu'un qui touche la Bible, Coutinho Fernando a sacrifié à Oloba avec beaucoup de regrets à l'Obi l'État congolais et aux devoiriers. Vous savez ce que l'État congolais en fait? Ce n'est pas bon. Moi, je ne dirais pas l'État congolais, mais je dirais ceci. C'est que les méchants ont fait. Quand Coutinho Fernando a dit ceci, sauvons le Congo, à comprendre que ma bémoro besoin ligne kota na mboka, à comprendre que jour musu tokola la betola muki be biso ofanda wa na Congo no te mboko ofanye zala lisu Congo te. Il a été contre ça. Il a été contre ça. À télémélango lobité non, on ne peut pas trahir la République à cause de l'argent. Même si n'a eu 1 million et servir ngana nini. Ngana zala bien. Na baleki nanga. Penses-tu que dans ma famille il n'y a pas la souffrance? Aux Hollandais, penses-tu qu'il n'y en a pas? So na sepe la rokende kozwa mbongo ya corruption. Aujourd'hui nous avons des hommes de Dieu corrompus. Aux Hollandais, ça ne se fait pas. On ne peut pas trahir Dieu. On ne peut pas trahir l'évangile. On doit rester dans la vérité de la Bible. Pour Moussala Nanzambe, ezala na puissance, ezala na force. Aux Hollandais, ouais, c'est ça. Et tout le monde n'est pas appelé à être riche. Aux Hollandais, c'est pas là na mouké aux Zambazo Pesayo. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Papa Nabiso archibishop Coutinho Fernando, ba meka ki kotia. Ezali barrière.
likolo na mission on Nzamba tindaki mission Nzamba tindaki Coutinho Fernando yango nanga na oyebisa batu bo combattre Coutinho Fernando lelo bo sepeli Coutinho Fernando akomi na ba déformation na nzoto ba mouvement wa bande ko sala moya sala ngo lisu ezate moya akende lisu pe plus loin ezate Nathalie Coutinho Fernando aloba nebiti c'est quelqu'un que je n'ai jamais connu de vie comme ça. C'est juste quelqu'un que je voyais toujours à la télé. Nebi que Nathalie papa archi aloba maloba musu e mozo ki mananzoto e moko papa kanam nebiso na lelima mi se tanginga. Nabi comment on peut faire comme ça à cet homme? Nabi Seigneur yo lobi na makomi, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Ozolanda Dieu doit venger contre Batouba Sali papa archi modèle oyo. Ozolanda yangwana nga na lobi boy. Na biso ba journaliste tolobaka okoki ko boma journaliste mais okoki ko boma information te. Ozolanda bokoki ko boma papa archi. Ozolanda mais ba bomi mission te. Ba bomi papa archi. Ndenga zawana déjà kasi ko boma muteza ndeni. Ko boma muteza ndeni. Yangwana esengo na batu nyonso oyo bazwi grâce ya kozala pembeni ya papa archi mais ba comprendre te mais loro na yebisaka na Congo mobimba ba comprendre que la mission ozolanda le portion le pouvoir ezala likolo na papa archi Dieu me l'a donné donc na continuer sikoyo litwana na yesiko na kati na défense wana ya sauvons le Congo ozolanda ezali loro moko de pour comprendre ngo il faut à la spirituelle qui peut relever ça? Qui peut relever ça? Qui peut avoir cet esprit-là? Pour Moutoutou sera yeka na angle au Babomayo. Parce que toujours chuté parce que nous a fait un message, nous a un message on va lancer pour na Congo. Message ezali pour na Congo ezali boye.